na soutenaki ete na betelaki maboko mais oyo ekomi lelo yo ekomi nango cop wana bana ninga foti eza cop cop oyo muta créer cop oyo eza Niki muta créer cop eza Niki eza cop masara toke na mama Niki mbangu te parce que mama Niki mutu nyonso to alinga sala makambo sara salaka yango oyo mutu nyonso alinga sala makambo sara salaka mutu nyonso alinga sala ba vie o sara salaka mutu nyonso alingi ba soutenir ye ndenge ba soutenaka sara mutu nyonso alingi mususu po na ba penser batu ba yebiga ke sara ne batu ba soutenaka ye wana sara zwala na niveau o nga na flobela Niki soki ba soutenanga na bala ba chara ba capture na réseaux sociaux nga na capture ndeko mwasi abiba warrior ba kabila ke mbongo te bon na ofinga ba vadio te mais yep na fingi koka ndeko na biso mwasi akoka na France afinga batu fort maza koka abatama na sima kamera maza koka webi bato bazaka lokolo mo mukuse moko mulai oyo bauto oyo bengane pa ba warrior kasi te ya bai ba warrior ba pesa ke l'arte menga na ba capture o batindela mbongo tellement bomba adresse na e asala ba transaction batindeli ndeko na Kishasa ndeko ne Rosette no yebisoti nga na mote mabe na ko postele na ndeko ne wana na réseaux sociaux est-ce que ko pesa biso pe ba capture na te ba la biso Montréal bogela biso ba photo wana ba capture wana bimi etamboli te zaza na ba groupe par-ci par-là ekoti pe na chombo na nga ndeko wana zakanzoka koka ya finga bat na sima caméra kantsaka batu bakolukisa bayeba vrai yete me batu ba découvrir vrai yenga na ba vrai yetu aza lokolo mo mukuse mo mulaya aza vadio nga na finga bato nzamba kela na défaut te parce que ba finga défaut muté mais yeso na comme na niveau finga batu mabe makasi la fille ye mo wana okoka azwa ba défaut na la tisango bat ala tisango sko bat donc muté mama belo ka basala lokolo mo mukuse mo mulai ainga zonk selango biso dans ça neti vengeance ponza mbasala biso normal makolomi balé tout ambola bien on se comprend donc ndenge mo wana team bipo so bazalaka nango mena sambwa kala alors il faut bien comprendre que Yvette pas ekoluka l'art na réseaux sociaux vous comprendre Yvette a sa la chaîne na e bozonga avant ça et la Karine live au monde na chaîne na Yvette ba via za osala bozongi sima botali dernière vidéo ya Yvette bozongi sous sima mukie nga sara vana lobela Niki na kota déjà ba page polémique tonga ba banda ochanga na ba les news na kota déjà ba page mais moi na mai a koti pendande po asimbi Karine vous comprenez alors mutu nyonso tu faut qu'il déjà au comprendre que internet to ya otika batu te il fait pas ekoluka cop na etala lelo Niki plaira batim Niki nyonso tu bakimie bangwana baki otondisa États-Unis bato bazana ngambo ya Yvette États-Unis eza bato ya Niki parce que bato ya Niki wana tu babengaka na ba live na yebi bango na bingongo na bango bango wana bake bayepe bazako benga yo bake pa na ye vous comprendre bango wana batondani bake pa na ye alors ye pe aye oluka na ye l'art mutu azalaki zoba na makambo oyo to ezalaki Karine mutu akabi pasi ya succès succès na ozwi yango na pasi mais okabi yango na bopete tala lelo babotoli ye yango déjà vous comprendre alors bato ba comprendre clair que eza nango sous problème ya makambo ya grâce te mote ekomi siko problème ya mutu azoluka succès na ye mutu azoluka l'art na ye mama Sarah na mekana noko bakiseli mo maloba moke par rapport ya likambo ya succès est-ce que pona koluka succès il fallait kaka obanda ko laka bato ke nazana ba biloko moko na ko bimisa nazana ba preuve moko boyo ko bimisa parce que ti sikoyo nga nazo mituna oyo nga nazali ko zela neti nga nga ko zela Yvette Chale loke non moni Karine moko to sala ne ata action moko boy Karine moko za sala mutu moko boy ta la preuve yango mais atie yango te toujours mona ba live ezoko ba à le contraire comme kutu ngana la ka bato ba preuve à Niki plaira na tiela bango une grande partie Mario Bomba Misusu na tiela bango une grande partie vous comprenez allez-y comprendre que moi na mai atimbeliji moi na mai akoti na d'accord au monite moi na mai ba sponsor ba bandi ko ya bata ba publicité pour internet ya pongo so na makambo ba sponsor ba ya moi na mai comprendre
comprendre que j'ai onenge kende fora na simba Karine nandima na sacrifier amitié. A sacrifier amitié pour y gagner. Amitié à 10 ans pour gagner à sacrifier yango na gagner parce que on appelle la bande zéro moni que ti le na bande zéro enterrement zate. Karine asu. Yo pe zote kama puta. Il fait asu ne lote. Ale lo robimisa te. C'est comment puta no sa na wande ni. Yango nde dikam. Au moins que ça ne s'est mona Karine a mis ça ma puta libala. Te ma puta na ngana ko la tangwata na dans 2 ans ya Sarato la TV. Échanger longa ma puta matanga bande ko ma puta za ya matanga ya Karine. Matanga eza nango suste. Biso na ba réaliste solo bato basara analyse. Yo attaque récit. Na comprendre déjà que moi na mai a ça la cop na yo lukala. C'est comment ça rezomo que ko gagner o Yvette za ko gagner Karine et zongeli Karine te. Te ozongela été parce que yaza soutenu na ba bipolaire. Batim bipotu bakinda ko soutenir yo. So comprendre. Na bato balinga Karine ta blessa banga choka bango. Basali groupe a munene te. Bako soutenir ye. Yango no moni abetie kawe ya dada. Voilà, Mansara koyo kaka Yvette moko wana to komona Yvette akomi ko luka ba soutien par-ci par-là. Lelo to moni Yvette a lancé na live na ye. Oyazalaki ex ya mobali ya Karine, si je crois bien Feli Tigre, batinyo so yebi basali émission na Yvette Kalombo. Akobimisaka bosoto ya mwasi na ye libanda, akolobaka ke Karine asokolaka te, Karine azotinda solo ya munoko. Tango yo ataki mwasi oyoka moninga ndeko mobali, akofinga ndeko moko ya mwasi oyo yebi bien, o azali ndeko no ya musala. Réaction de Kozalanine. Étant qu'une femme déjà, je ne tolère pas pour bali ayo finga moi si d'insanité na média. Atanga na mutu ana toyoka na tito sola tenga zara enete. Et na ramta NT. Vous comprenez? Na ramta NT que le ran sola na été na au distance mais non inote pour mutu nzamba kili. Non inote pour kangela nga ba porte. Mais na permettre témoin mbala au finga moi si na facilité. Feli en fait yo po yo luka no ka succès hein. Oh apparemment ba mpe bazaka nzela mo na parce que na singa banda lelo ti mukoye so ya nanga na ba Feli wa. Feli akanga ba photo sala ba vidéo ba snap ni riti ayeba na ata na ayeba kai. Ka ye Karinda ila biso biku kwa batuti. Yendeka yango moni mwasi senga na nzambe apesa o un homme et non un garçon. Félix c'est un garçon, c'est pas un homme. Parce que mobali atoka bwana na mwasi na yo na ndenga malamu na ndenga mabe tu peux pas. Biso tuto na ba ex toka bwana ba opela ba ndenga mabe kelelo pe ke internet nenge zo nginda boye sora zalaki garçon. Anga loba te boya o filmer nga pe na loba. Nga pe na zana Sarah azabo ce sont des petits garçons. Un homme ne peut pas faire ça. Otindaka ba voice na ba live ba. Ozalaki na mwasi osali na pe baton ebele. Solo munoko wana ya Karine ochaka ngwapi. Ki salite ya Karine ochaka ngwapi si tu étais un homme vrai. Ya pe na biso tokutana na mibali pe solo ba peka. Munoko solo tellement lingi mobile no comme la qui ça été chérie bapakola moi poudre batiaka moi stick banika moi makolo babongisaka minu c'est ça l'amour. Tam sous éducation na e place à zona place à uta na baso akutana na bango ba édika été balaxé été ke ba brosaka. Yo zawa no za mobali faut aider moi si faut aider mobali et ça réciproque. Sko mobali moko boy petit garçon moko boy koleka na média ko inciter moi na moi si que monoko solo nzoto solo et après Feli tu gagnes quoi? Hein? Et après gagner ni basi nyos tu bobimanga na Feli il est temps pour vous boye ba ke muto bobimanga c'est un petit garçon, c'est un garçon. Parce que soit lobby a osé ko loba na Karine boy lobby pour ti to comme lelo pe azo lenga live au deuxième live à sali ti lo boyo va pas lo ba o sexe na epelu mbaka solo comme wana za mafinga ba parce que na oda mwana de ba poster les sous na page neni ya Yvette qui a rozonga les sous pour na obimisa so ba mama musu kasi wana za ba sexe ba petit garçon kanda ko finga masi mona ka solo to mona ngokala na ba kala na biso
so swani na mobali no moto ex no mo boyana longba kuno zala kutu solo Félia pia biso ba preuve azo pesa na bisou na Karine pourquoi azo la naenda comment pourquoi ba comment tu na ba niveau tina mambo ya libala pourquoi tu es un mauvais garçon toi basi nyosu babima na faut ba yeba ke o traiter bango ka ningo traiter Karine là je tolère pas franchement yo mwana mobali oza pede toza mobali ki okota makamba bana basi vraiment ça va pas oza nani pas Yvette pour côté la Yvette mais kasi Yvette mutu azoluka biloko oti ntango mosusu yeba biloko aza koluka abimisela bato nde omoni congolais aza zoba na niveau moko aza kizengi bon je sais pas nayebi so Yvette aluki cop Yvette babandi ba réseaux sociaux ba avant biso bazala na ba Karine na ba succès bazala na ba musicien Yvette azala mwasi ya musicien avana na ndako moko mais succès pesa maite mwasi nani ya musicien bavana ndako moko matikala ozwa succès te musicien na koyoka balobi abeta na tatouage na ye s'il te plaît ye wana abeta tatouage na ye na ye te so alongola conscience de témoin avana ndako mona musicien mazwa succès te bato bayebi ete alors azwi na ye abeti na ye dada amoni ke fa sacrifier a sacrifier master na ye po azwa succès a sacrifier combien de personnes Karine abeta bango kara répondre à bango te ni netindaki a répondre Yvette stand apesi succès est-ce que master a cause la cop na bango te eza cop na bango te parce que Karine alinga a gloire 1000 fois je n'accepterai pas que eza cop na bango eza buzz parce que Karine akabola a gloire te non alinga ngo te akabola ngo te so comprendre na ba kao ba beti o awa akoka bola gloire te et puis eloko zo lekelanga Yvette nga na yeba ke cerveau na eza munene voilà je savais que tu es très intelligente mais comment limiter cerveau na comment luka ba appui ya ba ex abatu ya okoka subi tumbate pongande na zabo sozo bundana muntu o ngana bundana yo fona sila na ngana yo na luka ba appui te komi ko kotisa ba oyo so komi ko luka kende ko luka seke so ndengo ti ko luka feli kende ko luka pe dondi c'est faut ba luka ba ex nyonso Karine ya Karine pour gagner Karine pour dire apparemment au gagner sous Karine te mais oui là j'ai dit je suis franc c'est tout ce que comprendre bien Yvette Kalombo asuki na ye asuki aza suna ba élément le sous-te asuki akomi na suka asuki siko ba preuve aza koyebisa bato kina tana ngwe bela na seke ezaka ko ya liboso wana azane na ngote Yvette manque d'argument aza sus na soubassement te ya oya oloba na média akomi ko yambela biso feli to sa nini feli eli biso ba preuve nini ke makamba oloba ya Karine ya vrai ke Karine amuno ko solo Karine askola te ba pia ba preuve kasi basa ela biso ta vidéo mo boyo ya zalaki azo finga ye na vidéo to soit Karine feli aza otinda Karine kene ko sukola Karine azo boya balancer yango soki eza mutakala Karine Feli aza nango yango balancer eza normal parce que wana on n'a pas besoin de ça déjà mutakala Karine on n'a pas besoin de ça parce que babima mwasi na mbali alors sikoyo Yvette c'est regrettable ya komona yo avec beaucoup de promesses au lakaki bato nana ba bombe nana ba preuve ba bombe na ba preuve comme il fait je suis déçu vraiment et puis azo finga moninga no mwasi na plateau na yo obosani bola munyosu bosana puis azo autoriser yango ngap na master na ngato beti 10 ans waya peu importe waya lobaka ke na lingi na trahir ye pour na zwa succès y a rien pour rien donc bandeko ba otala biso ba comprendre que eza histoire ya trahison mwana mai a trahir moninga abenda ye makolo vraiment Karine aza wana aza sainte aza na ba mabe a mwana mabe nga mokutu naza pour babimisa makambo ne oyo baa nango seke ya na makamba Karine te ya ekini mpe kaka kodiembela mwa besi nana créaki esuki voilà masara to mpe manano moke par rapport ya makambo ya Yvette na meka kotuna me nayebi kie olingano te me supporte biso kaka totuna yo yango boni timbi po babipolaire bana oyo bota bango deya bapanza neti niki plaira so komona mwana oyo boti bakoko bana nini nyonso bapanzani resone kozala nini eza makambo niki makambo ya Yvette naolinga mpe ya kolobela yango te totala yango kaka na misu ndenge ekende osuka mwa nde niki asukeli bango mpe baosuka ndenge wana
yo ebite ke Yvette ye pa ina makamba ba fondation Oh. onike fungoli bato cop bandeko toyebi te tokomi wapi YouTube bati bipo nyonso Nyonso. basangani bakomi na bango baaméricain eniki plaira babi ni fondation Kofi il faut ekufa association Kabwani association faut ekufa parce que association wana eza ya lokuta association existaka te il y a aucun document ya association wana eza te. ebo bauta bapublie oyo wana moto moyibi nda yiba bango apesala fondation donc na kati association abimisa fondation na ye akima mbango akopera afalsifia mpe badocument na ye badocument oyo misaki wana ezalaki ya fondation ezalaki ya association na bango te ezalaki ya fondation ya moto mosusu association wana eya ata na document moko te ouais. mais yo moto oza fondatrice nango ide nini okopesa bango ataki mama moboti ataki moto alonaki bilanga esi ekoli naza na ide ya opesa bango te mais naa na message moko ya opesa niki voilà kasi ezaka ide ti naa na ide te nga na sebe nango opesa mais naa na message voilà moko alisaka elenga masaka niki oyaka koluka nolar fala obeta biso bapla iveta obeta comprendre oya nde faux oya bien te toyebi ke papa oboya bana na ye te un jour kande okita olukaka bana na ye mais osolola mabe na papa bana donc quelque part ofuta mpe yango kaka na bandenge mosusu oza entouré na moto ya mabe koleka bato tu oyo basutena o moto yango nani Angelica ok tu vas regretter masaka na kati ote ocontinue na yo Angelica bomela o nani Angelica sala oni ya mabe ye aza sorcière en personne oyo ti mokolo yesu akoya na kolobisaka te cause nango nini bato bayebake soki lelo oyo alingaka moto tel te soki ozolinga naloba cause na ofinga bato nyonso tu bazoba parce que baa bazoba bango tu bamona bayoka bavivre bacomprenant alors nga nako banda koréédike tuna banda korelobaka na bazoba te makambo bamona na miso alors tu as mal choisi l'ami voilà continue le message bon raison c'est les caméras o choisir moto amabe ara tokomokende vraiment na suka ya analyse na biso babi banalize aboyeka na Sarato la TV bo s'abonner bo partager bo aimer et kozala vraiment bien bo continuer ko partager vidéo na biso commentaire na bino ba remarque na bino esalanga bien fort hein bi problème kendi plaira na kolelaka toujours ya makambo oyo mama Sarah lelo topesa bandeko oyo bazali koloba na Yvette Kalombo ke ayo koluka mbongo ya garantie raison ouais bakozala na bango na raison hein selon moi bakozala na bango na raison maximum de raison ouais baza na raison bana raison maman donc mwana maya yo luka cop na ye allez-y comprendre mais esoli bien te parce que master bobeti 10 ans bozwi mwa temps botika babiso tofinga bakare nango parce que toa bamaster te puis asalanga mabe trop mais yo mpenza ntango olobi master na ye ya 10 ans ke abima na mobali na yo papa bana na yo osupporta ye parce que olingaki ye en vrai kosala ye oyo ozosala ye oyo batrahison bongo esalamaka mpona lar mpo moto atrahir motu ntina niveau oyo ezalaka plus mingi baintérêt alar donc Yvette mpe atali baintérêt na ye ya olukane mpe lar azala na mwa car azala na vie alix akoma ata Karine mokonzi na ndenge bakini ndenge azalaka oza sirke kaka balive wana kosala na kosomba mutuka ya soki azosala balive na ye ezotalama azokotisa na ye mpe lar azozwa mpe basponsor abia baofutaka ye mbongo ya publicité soki abombi na ye lar bia baketche ekomi nango ba 4000 ozwa na ye mbongo nano na garantie akokisi te babia kosala balive na ndako ya bato alalaka na ndako ya bato ndenge asala mpe balive wana akokisa bato balingaka Karine te bapo oyebi bata poto baa bazoba bango tu nalongoli nanga mutu te apart bandeko na nga na basere na nga na bavie na nga na babone na nga nde bazoba te bato batala nga na babone na nga na batata mpo babone na nga tu oyo baza na chaîne na nga basabona baa bazoba te ocomprendre mais nyonso batikali baa bazoba makasi mpo nde eza wana loko alingaka Karine te osala ndeni ya bando tindela Yvette mbongo akontinue asoutenir ye akontinue kofingela ke Karine ye siko azosepelaka nde baofinga Karine zoba ta réflexion ya motu zoba mpenza est ce que masaka ti lelo Yvette asatieli bino photo akupe
coupe tozozwa te coupe il fait tali kolata te tozozwa coupe te